Kabila Kabang, le garant de la nation, il nous a dit qu'il va respecter la constitution. Il a respecté la constitution. D'accord, préparez, puis tout le monde dit vous l'avez dit, hein, certainement qu'il va s'y engager. C'est un travailleur, c'est un monsieur qui a la rigueur et nous espérons que les choses iront mieux. Il va faire le nécessaire pour que l'image que nous avons de lui soit toujours celui-là, une image positive. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le respect de la parole du chef de l'État. Il a promis de respecter la Constitution, il l'a fait et nous en sommes très fiers. La photo. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Du nouveau au Canada, Yasika Eye, Bana Canada, palme d'or, carotino, huile de palme raffinée riche en vitamines A et E, rajeunit la peau et fixe le problème des yeux. Carotino sans odeur, ni fumée, ni mousse. Produit de Mwanamboka Yulu Connexion, déjà disponible à Montréal. Pour tout contact, Bobenga Naba numéro Oyo. Palme d'or, carotino, et Kangi Masolo. Okoki Kolambelango Misuni, Bandunda, Nyonso, et Koleka Kitoko. Maman, pona belubuna bino nyonso, bobu kanate, ezali kitoko makasi. Pona kosepelisa papa pelibota mobimba, palme d'or, carotino, eye. Eloko ya mwana mboka, toujours kitoko. Palme d'or, carotino, l'huile de palme qui nous convient. Palme d'or, carotino, et bongisi elubwa mama carotino, kitoko makasi. Eza pona bandeko na biso poto aba congolais et puis avec lui aza mutoyo akotaka te ko bandaka minene te aza mokonzo atambolaka partout atalaka te onda kwa ndela onda kwa climatiser ozomona donc hier en tout cas aza muto abatu maman obi bato ebele bandima ki te lelo dauphin président de la République ezala Emmanuel Shadari pona yango o imagine on neni bon pona nga eza calcul nzambe parce que nzambe ayoki kolela bana na ye même biso na majorité ezalaka opposition bazon le laté même biso pe en tout cas to sepeli to se retrouver aza papa malamu ya to vani na salu bwako
akolanda yo akovisite yo nga la personne aolobela bino nazalaki mutu moko abandonné rejeté mais atali yo nga naza te soki yo naza boye eza mpo na ye yango nazosepela mpo ekozala mpe malamu mpo na baninga. Merci beaucoup. Naye parti PPRD depuis 2015. Premier accident dans la salle je suis animateur, mon animateur principal dans combo ya président Gigodo, au la chef de l'État Raïs. Dans la salle accident, on est tout panzana ayebinga na nteme mais les gars qui animateur mon parti salle accident. Abimisa plus de $5,000 na à traitant la kena free site pour le président wana. Donc yazana ba bien fait belé. Donc il pona biso to monique ba tu banako kasaka Joseph Kabila on tika poste tenzo ane so totali na ba discours nenyo surtout même ya kingaka ta banako loba na ko respecter toujours constitution ya mboka azamu tu morondoki to sambela nzamba sunga rais ta batela président wa kota sika. Est-ce que lozo kamusa batu bandima kiteke Emmanuel Shadara ozala dauphin président de la République batu bele ba matata ponyo est-ce que yo ndima kiango même ngamo plan ndima kitepe ngamo na koloba MC ce kozala André Kimbuta yango parce que tu yebi par pouvoir André Kimbuta zango na Congo mutu to yebi ya robo yate mais Kabila qui est na gauche batu balani na gauche aki na droite batu balani na droite aki na sima batu balani na sima alobi et là on va pona sala pona suksa batu et fait na général Liboso abisira mala Shadara yango pona ye na go sieta pona Shadara na ngai. Bonjour chers internautes, bonjour na bandeko nyonso ba téléspectateurs nyonso ba tala biso na Elenga Congo. Merci encore une fois na bandeko nyonso ba lingaka site oyo na bandi boso mona tozali boso ya seni commission électorale indépendante place nini Emmanuel Shadari o azali dauphin à président de la République Joseph Kabila aye kotika candidature na ye oyo bato ebele bandima ki te président de la République Joseph Kabila kotika bâton mais Lelo abimisi dauphin na ye comme ndeko na biso Emmanuel Shadari donc ya moni tozawa toso sala émission pour nous recevoir Sabino pour nous toujours informé. Bonjour papa. Bonjour mon frère, bonjour. Papa tout le monde on a commission électorale indépendante CENI oye ko accompagner ndeko Emmanuel Shadari. Impression des années. Impression nga eza ya Esengo. Tozana Esengo d'abord na déclaration à chef de l'État mikolonyo salobake a ko respecter constitution. Bamande ko taxer yeke alobaka bongo alobaka bongo mais a respecter kangote. Mais pour na journée à l'élo et mon ami concrètement que Kabila c'est un homme de parole, c'est un démocrate, a tiki, a délégué Moutoumoussouzou, a désigné Moutoumoussouzou qui va représenter sa famille politique. Dès Sengo, Moni Tozana Ango l'élo, démocratie est à respecter, et puis Moutou va présenter Bisso, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui va représenter valablement le Congo. Mais il y a majorité va sepeli na ngote na choix ya président de la République parce que Beto Ebele ba ebagite ke kozala Shadari. Bon, oyebike na famille ezaka bongo na libota. Okobota bana 10. Okobota bana 10. Okopesa ka mutu moko responsabilité ya ko diriger bo mosusu. E ko senga siko na ene wana o mokonja mboka a désigner lelo nde ayeba baleki na yeba za combien bazo sur le clanini akosangisa libota et puis libota et okende liboso. So pour le peuple congolais otala yo libanda ya mboka partout dans le monde na Kinshasa lobi na bango nini. Bon, ngana lebi na bango Bamande Koloba hier que au Kabila sa démocrate était. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut pas avoir courage wana yakobima na la télévision na ba radio balobake merci Kabila na loko sali to sengio même bolimbisi parce que ba taxati de tous les mots ba insulter au jour d'aujourd'hui à respecter la constitution ba congolais ba na bonne volonté ya ko avouer wana Lyon oh dauphin mais Lyon Écoutez, on est à Lyon, bagarre à Lyon. Faut piquer.
bandi na moment oyo mutu na mutu alengela ayebake Kabila Kabange, le garant de la nation, il nous a dit qu'il va respecter la constitution. Il a respecté la constitution. Ndeko préparé bitumba bandi sikoyo. Papa les bandits. Papa. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni yo so bina esengoni no sala ngolelo. Naza vraiment esengo mingi. Rais Joseph Kabila obiso to soutenara toujours. Na ndenge toujours prometaki peuple congolais que asimba constitution te ya mboka te. Bato ebele na basité par-ci par-là bazoloba Kabila. Mais botala Kabila sali choix moko ya bien. Choix moko ya mabe ya magia kitongo makasi Emmanuel Shadari. Oyo azala social na mitema na ele pa biso ba peuple. Toza vraiment esengo mingi. Qui a respecté sa parole. Oui, maintenant qu'il y a... Bon, il y a les défis à relever sont là, vous l'avez dit, hein, certainement qu'il va s'y engager. C'est un travailleur, c'est un monsieur qui a la rigueur.
et nous espérons que les choses iront mieux. Il va faire le nécessaire pour que l'image que nous avons de lui soit toujours celui-là, d'une image positive. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le respect de la parole du chef de l'État. Il a promis de respecter la Constitution, il l'a fait et nous en sommes très fiers. Robert Ali Chandari, futur président de la République. Poudre, moi, j'ai diplôme. Papa, moi, j'ai diplôme. Kosimba poudre yo ezaka symbole ya biso ba africain précisément awa na Congo soki likambo moko ya esengo eye même na libota même na mboka même wapi symbole na biso ezalaka poudre ya pembe donc eloko eza ya pembe pona kolakisa ke tozana ozana esengo le président de la République Joseph Kabila bimisi dauphin comme Messe Ndeko et Ramazani Shadari. Ben impression nos amis. Papa, impression nanga ya liboso. Zambe apambola Kabila. Esika nyoso yo Kabila ko tia makolo na ye. Tapi ya makila na Yesu ezala wana po azala intouchable. Esika nyoso Kabila ko tia makolo na ye. Makila na Yesu ezala esika lokola tapi kaka ndenge atambolaka na tapi rouge wana pona nini po likambo oyo ebimi lelo yo na ngambu ya bavoisin kuna babandaki kozelela ngo na ndenge ya mabe biso tofandi na basite oyo toza na PPRD ekomaki kaka soki ozotambola bazozelisa biso date ya le 25 donc tokomaki kotala tolobi no toza na besoin makila etanga na mboka na biso te ye moko azoloba aza na passion mpo na Congo mutu ntango azoloba liloba mutu alobaka liboso nde liloba oyo ezalaki na motema na ye alobaka ngo mais mpo na ka ya bavoisin na opposition bango bazalaki na besoin ke makila etanga mpo babandaki kokana balobi motema ya mutu bato oyo baloba motema ya mutu eza sanduku bakosa motema ya mutu eza sanduku te po soki ezalaki sanduku nde bakendeki deja kofungola ngo meme na moyibi ntango avoyageaka bayeba biloko nini eza na kati ozobanga te ndeko Shadari bavote te na République démocratique du Congo bakovote ete mpo na nini papa bakovote ete mpo na nini papa balobi soki efungwami na se efungwami likolo soki ekangami na se ekangami likolo lokola ye moko oyo azalaki mokonzi nzambe apesaki bokonzi azwi bokonzi wana apesi yango na eske ntango nzambe apesaki yesu bokonzi bafarisien balingaki kobotola yesu bokonzi bazwaki yango bien ke banyokolaki ye bien ke babetaki ye bazwaki yango te assure na majorité que Shadari est président de la République papa toza sûr Shadari à cause de la présidente de la très sûr surtout très alors tina soloba papa tale longyo mukolango wana lukanga po tunanga merci beaucoup OK ouais tozo continuer na bande retour bozota la biso boni ndeko malamu papa tomonio esengo okoye pezi bisa so ba pression par rapport ya marambo ezoleka esengo pona nini parce que ngai na bengami na kombo ya ndeko Alain Nkangi Alain nazali président national ya association nationaliste bazen kabiliste donc vous avez la majorité nazali na majorité présidentielle et puis nazali en fait kabiliste et salinga esengo mingi parce que lelo na mokili momeye bike ezali na leadership moko ezali ko se dessiner autour d'un idéal kabiliste parce que tant on a nazalaki na kendaki Lubumbashi pour ça l'installation ya association na ke na Kolwezi na Lolaba na ke na Tanganyika nazalaki na Maniema na ke na Goma na ke na Bukavu na utaki na Matadi Kikwiti na Kwilu en tant que président national pour na ko solo na ba bilenge nyonso par rapport ya vision oyo mokonzi na biso leader na biso naturel azanango bato ebele banani kolananga na sima bilili banani kondimango te mais lelo yo ezali ndenge alobaki ke soki bozo ndimanga moto te mais bon ndima nini misala o ezomonana lelo yo a présenté
candidat, il y a majorité présidentielle, il y a FCC. C'est-à-dire que mon candidat a privilégié l'intérêt de la population. Au candidature, il y a Mouto a présenté Dauphin au président de la République a présenté au Pesali Pagaille la majorité aux au courant. Au Pébatumusuba c'est pélité. Yoka, awa ifuka awa tozo mona moni okonza mboka azali susu na posa ya kolobela batute. Mokonza mboka azali na posa ke mboka eza liboso mutu azonga sima. Yango moni ke lelo soki ke ye azana no elenge. Mais ami longol na nzela apesi bale pa ya moto mususu parce que alingi ke mboka yebana ke ye ndenge Jean Baptiste alobaki ke lokola Yesu aye ngana mikitisi ya mata. Nde mokonza mboka mikitisi po mboka etikala na kombo. Mais lokola kimbango alobaki ka koya ko changer histoire ya mboka oyo elenge. Mais tozo kende bazo longwa na majorité po ba kende tozo kende na élection ndeko. Tozo kende élection ndeko. Nanu président de la République a bimité mais dans ce moment c'est comme si président de la République a Mbogo Ezalara Shadari. Honorable Shadari Azali Mobundi toyebi makasi na ye alobaka ye moko alobi que toko gagner élection au la main parce qu'azali une expérience azana maplomo tozana poste to lobelango awate aza professeur à l'université contrairement ba mususu bazana ba yebani kutu mchi classe batanga te ba mususu bazali ba diplômé d'état ozobanga Jean-Pierre Bemba tendeko yo kangana lobandeko ba mususu bazana expérience ya gérer te mais azala ki ministre omoni tozali na tozana esengo parce que yebi ke élection wana ko gagner yango Jean-Pierre Bemba ndeko Jean-Pierre Bemba a posula ki mais toyebi ka azana problème parce que kenaki dossier na yena CPN esili nanu te esili nanu te candidature na ye tozozela c'est ni tanga ko analyser à longwe mokonzi mboka Joseph Kabila soki lelo atiki ko postuler parce que constitution et permettre yete parce que alinga respecter mboka loi ya mboka ndeko Jean-Pierre Bemba na ba adepte na il faut ba yeba ke mboka eza biso il faut to prêcher na exemple to respecter nini mibeko ya mboka oyo lobi ke mokonzi oyo akokende kuna azana makamba kokosa kotateke alinga ko corrompre batu après ye ko sisa ko déposer candidature na ye alongwe ko azonyi na Europe na parce que azana problème na CPI mais ndenge moko na candidat biso Shadari te ye aza molangi pembe omoni mutu ezali malobe ezali dossier na ye ezala clean. Parlons de ngolo ke Shadari ndé président futur président de la République. Oh d'office parce que la population est du côté de la majorité présidentielle. Congolais ont voté. Congolais nyonso a voté parce que azali mwana mboka et pas na ye toche coup sur coup Shadari a gagné l'élection le 23 décembre 2018. Jeune Kabilis Nyon soye bango que to sepela déjà parce que candidat na biso a gagné l'élection. Merci beaucoup. Ngane na opeso matoni. Mboka na biso depuis ton indépendance madame totika ko zo président ya karaté kaka assassinat kaka ba impérialiste hein peuple congolais ba combattantes fini les combattants bon il n'y a pas encore de tapette hein, parce que Bitumbezala qui ba kanza Kabila dictateur non Kabila il n'est pas dictateur Kabila c'est un président prophétique Kabila c'est lui là le premier président choisi par le peuple congolais. Aujourd'hui, avec Dieu, il avait avoir une intelligence supérieure, une sagesse qu'on ne peut pas le comparer. Bato, Aponi, Matatate, Aponi Obete, Aponi Baatite, mais ils sont les mêmes. Bati, Matata, Obin, Tibala, José Makila, Thomas Loaka.
Nazaloko ta papier, elenge ya Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.